Bonjour, bonjour, shalom, peuple Nazambé, au Boulandarabiso partout, na émission na Tolobi, face à face, Maman Benana Proverbe, to pesi bino lisusu kimia, pe bolingo Nazambé, et ba ko accompagner bino na bandako na bino, na vidéo, ndenge bokulanda partout. Alors, ndenge ka Boulandarabiso, na ko approcher mutu Nazambé, le messager, Proverbe 30-30, comme ça, toi va partager les sous na bino longo, ba message. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, Maman Bena. Bonjour, Bandeko Batali. Ok. Tout ce que ce que yambayo na émission na biso ndenge kaka to solo la kana pepe na Zambé, pe ba na Zambé, na émission to lobi face à face Proverbe na Maman Bena. Alors ya on aza ko annoncer bango que lelo lisusu to sepeli ko yambayo po to yo ka lisusu mainini oyo yo ko sunga lisusu pepe na Zambé, pe ba na Zambé. Alors Proverbe poto ba kokota lisusu na mutuna makamu na biso na zana mwa mituna mwa awa mwa ebele oyo bandeko ebele bazotia ba commentaire et puis ba question na bango na ebe kenga Maman Bena naza ko représenter bino ba question oyo bino boko kotuna na téléphone na lolenge nyonso menga naza moko naza ko représenter bino na mituna na bino afin que toyo kabiyano et pas na mutu na Zambé pe bato nyonso balekana ko bakopambolama na biyano wana. Alors Proverbe 30-30 mutuna liboso ezali ke toyebi mupepe oyo eza komema biso na mboka emati ekiti nginda lelo toza le 10 totikali na 9 jours po toyeba kobenga na baokipa na mboka na biso nalingi tobanda mpe liboso na politique mpe tokokita na makambo mosusu parce que eza vent oyo eza kotepa kopunza po toyebi ke mboka na biso cette année ou jamais il faut toyeba vivre libération na yebi te soko kosunga biso peuple na Zambé na place wana ndenge parce que biso peuple tosengi ke il faut un soulèvement populaire donc monde entier et partout Congo donc tous les 4 coins à Congo tolingi vraiment que mobilisation il faut salama na yebi te soko kosunga biso. Bon, Nabanzi makambo yo lobi wana eza très important parce que bana Kinshasa déjà na Kasumbalemza kuna bazeli le 19 te na Kinshasa déjà ba trouble bandi na Kasumbalemza kuna na Katanga et bandi, c'est-à-dire bana Congo va comprendre que Kanambe na groupe na ye bazaki occupant bazala jamais ba congolais. Preuve toloba awara na plateau Vital Kamerhe aza congolais te azali le ya pouvoir na kati opposition ndenga na lobaka na makomanza mais parce que mikolo lokola toza na problème beaucoup plus ya aider bandeko ba na Congo toujours sangisa na retroupe de la semaine na face à face donc chaque samedi ti libération mboke au salama to bano sangisa ndengwana. Alors au monique na église diable a kotisa ba faux serviteur balobi l'ange de ténèbres se déguise à l'ange de lumière. Yes. Alors Kanambe pe a joint ka verset wana a saleli a kotsaki ba faux opposant na kati ba faux opposant c'est-à-dire ba taper perdre na kati opposition. Mais comme chaque 23h sur yokoki mwana na mwana solo fazonge pa nani ya tata na ye. Pour ba infiltrer so Kamerhe azongi na milieu na ye naturel yango moni a sali biloko ndengo wana bazo sala dialogue na bango ezali monologue parce que ça dialogue te ezali peu perdre bazo solo là pour babimisa ye Kamerhe premier ministre bato tout da bazawana ba membre Sénat bas dissoudre parlement bas dissoudre Sénat et puis Kabila a kende du soutien dans 2020 c'est-à-dire sur que salaminde ngwana biso ba congolais to comme des esclaves to tika les esclaves à libela biso bato wana poto to bossa na ba parents na biso ba kokufa to mona bango te bandako na biso ba koboto lango bandeko na biso ba kokufa to mona bango te puisque to kokota siko na bowumbwa solo sikoyo tozaki na étape ya occupation sikoyo comme vraiment esclavagisme ndenge zaki na tama Léopold yango wana tozo senga na congolais nyonso atelema akota na kati ya likambo na biso to wana poto to boke ni Kinshasa te tozana bana wa misala tu et tout to banda ko s'organiser ko ndenge ni ko pesa mbongo na yo ekoma na Kinshasa po bato wana ba obima libanda bana posa mai bana posa kolia
donc to canaliser révolution ndenge salamaki na Égypte ndenge salamaki na Libye. Bon, Libye to cause exemple nango te parce que Kadhafi azaki africain o basalaki wana lelo bazofutango tozora ndenge salamaki na Égypte, c'est-à-dire biso atapoto tozala na relation na bata Kinshasa. Biso tozana poto mutu na mutu abana rotia déjà à côté 10 euros, 5 euros, 10 livres, 5 dollars canadiens, dollars américains pour banda rotinda pour être tout sungaba au bazana Kinshasa parce que guerre vraiment est bandit. Tu veux éviter combien de temps pour Kabila Kende. Donc voilà et donc on a zolo moi. Voilà. Messager na été au sunga parce que tu as na bandi komoko bazo sala débat balobi côté musu balobi oh ndenge zaboé biso ba congolais to ko mapena na niveau to zo apena ndenge bandeko balelisa ki na Paris ba kitisi pe mbu eleli ba lati yango na nzoto ba kepe ba koisi yango biso pe to ko na niveau na to kiti to koisi bandeko musu balobi yo ndimi vraiment congolais alata bibunde na nzoto akenda kende makwesa bino bondimi congolais atikane kolia mbongo atika kopakola produit atika obeta muziki akende vraiment akende ko se sacrifier ne tozomona bandeko baza kokwesa kolelisa masusu na Paris bazo sala ba sabotage na Paris oh na mboka diaspora toza mboka ya loi ba loi vumeza osala mais baza ko atteindre quand même kokwesa kolelisa mais na Congo baza facile pete pona kozwa bango. Mais na éviter la place on a point de vue. Maman bena merci na question na yebi on po batuna ki on pe pananga. Na ko yebso ke na ngonga oyo Kanambe a raté ba coup d'état à 4 à 5. Ba silisi ba garde na yona. Mukolo musuku to alala libanda na kankokolo. Akimi kingakati. Mukolo mususu akima pale. Do akima akoma okima place à olala. Et c'est impéré. Alors siko elo ni biso to lingi te guerre ndenge bandaki ya Afdel o bazwi Lubumbashi babandi ko kita o bazwi kisangani non biso ba institution za na Kinshasa biso souci na biso ali to neutraliser Kinshasa to kanga Kabila to juger na batu na so peut to juger te to barrer ndenge ya bomi batu belé. Alors so ba congolais ba kokoma na niveau wana par exemple batoka ba Kimbuta yé moko combien de fois Kabila betaraye un président de la République voyou abetarai. Donc biso sikoyo kokoma na niveau oyo ke batu bakena concert à Zaiko mbuma meleli makile tangi babe ngo équilibre de la terreur. Il faut la paix et longwana ngamu na biso kota na ngamu na bango. Omoni côté na biso babomi na Beni, babomi na Kinshasa, bakundi na ba fausse commune tout na ngamu na bango Robert Watile loza vivant, Bisingimani aza vivant. Caméra za vivant batouana nyo surtout ba vivant bazo tambola c'est-à-dire que non ego sala bongote na bagi batouana ba ko bima Congo vivanté na ba bizi makarara wana ba ko bima vivanté lokola ba yaki na Congo ba bomi ba saccager ba massacrer bango pe makila na ba congolais zo senga vengeance pa ko bimate. Il y aura un moment où ego salama. Et là, on a un soldat dans la ex-phase, pour que les recrutements mon côté, ce que les alliés à un Congolais. Et puis même un Congolais, il faut, il faut yozo surveillinga ngana zo surveiller ndenge zaki na ntango ya Ceausescu Securitat et puis ndenge zaki na ntango ya Moscou ya KGB mutu na mutu azo surveiller muninga o moni mabe ofundi. Et comment à niveau on a eu ça la maman. Donc comment à niveau on a messager mais ça peut question na na ko retourna toza na diaspora a une puissance et tu as vu que bambo ke belé pe kangola manzela ba diaspora le lobiso ba congolais toza partout na diaspora proverbe ce que point to ça la te que ba nani ba soda na biso nyonso wana ndeka to lo ba makamba lobby pour to appel na lobby te toza na kesité que ba soda na biso nyonso po makambo bandi to sali lobby to rekite ba soda na biso pe to tindi bango na Amérique bazwa pe formation de le MENA. Pourquoi pas to ko sala ngo et ça peut le quoi mbela nga ma bila ça pour la population na biso communauté na biso. Pourquoi pas to ko s'organiser ba diaspora kaka ba vidéo bani mais to ko soit pe ba initiative wana tenangongo to komisu na tanwa vidéo ti. So ngoni mutu azo ko sa vidéo azo na solution te moni ngande na yawo na sali vidéo pour na kotindika batu pour na solution. So ngoni mutu azo bimi na vidéo azo loba abandi obeta ba histoire tout ayi ko distraire
yena kabila ba côté moko na ngongo to aso na tina koloba te na yebi plan na bango na yebi boye na boye na lobaki boye na boye bo pesa kinga raison non na ngongo tozali siko toza na posa ya solution congolais nyo surtout abima libanda congolais nyo surtout abunda congolais nyo surtout ya Kinshasa abunda ba étudiant ba kinois bana mai bana batekaka makala bana nano surtout ba shege ba tomboka babima libanda basala mouvement moko pacifique et comme mabe so ba comme ko yiba et comme pillage ba pesa kabila nani occasion te abuma bango soki basali manifestation moko soulèvement moko pacifique ba bimika libanda ba bimi libanda na Tunisie na Égypte ba bimi libanda bazo buka ba magasin te bazo yiba biloko te ba bimika libanda na ndenge kimia soki ba buka ba magasin bazo tumbango ko iswango te ba kena ona bandako frigo ko tumba biloko kolia ko tumba wana za révolution ndenge salami na Gabo yo mo na Gabo ba ko yiba non ba yibite donc soki toza na discipline que to bimi libanda to tumbi biloko bien to tumbi ba magasin e koza malamu ke to bando yiba to tiango ba ke no beto masasi likola saki ya loso mais biso ba toza na poto to s'organiser bato baza na confiance na mona ba mususu ba benga ya pa proverbe biso to tiaka mbongo epana yo pesa compte mama bena biso toza na confiance na mama bena ba mama mususu ba benga na ba bon na pesa bino a compte mama bena donc bato baza na confiance que so ba pesa pa na biso to ko pesa pa Martin Fayulu parce que tous en a cordon Jean Didier ensemble et puis ce qu'on peut si au yokite que mbongo no comité il faut tout na mbongo komi mbongo na biso tchaki ça ba mbongo combien 1 euro 2 euros 5 dollars 5 livres tia pour na contribution bato baza na libanda pour kuna to soigner bato ba ozaba bal bato baza na hôpital to ozaba en charge révolution yango ebandi toza suna tina ko finga na te to na tina moto Congo et comme une étape moko eza ko moi salinga bota ba bongisa la et ba somba bilamba bo déjà échographie l'accélération za moi si moto mobali bo sombe déjà bilamba bo bana so discuter te bo so c'est la mwana bota mo so bo sombi ba berso biloko no ndenge moko to sala na Congo ngongango ya kotinda ba mandat kotinda biloko na king na ba parents bazo déjà ba mbongo po basomba ba provision po ekozala koyinda na king koyinda na king. OK, voilà. Ndenge olandi messager na côté politique vraiment nga etake mama souci na nga passe na nga ba mama nga nazo lancer appel, c'est-à-dire que tozana ba soldats na biso tozana diaspora Canada Amérique wapi pai bazali mais to s'organiser to ça la lobby ba soldats wana biso mo to ko s'organiser surtout na lobby na biso to lobby ba kende pe na Amérique ko zwa pe formation pour makambo mboka la biso ndenge zo kende la trop c'est trop. Na ngongo yo toza suna temps otinda ba soda formation te na ngongo toza na temps ya kobimisa et comment ça la fait projet parce que projet à l'avenir siko to komi pembe na bitumba yo ke no tinda so ba soda formation yo na lobité le bas à l'avenir mais pour le moment ba soda na biso babima ba d'ailleurs pour na libérer mboka ça ba contrat to signer contrat net sikoyo na Soudan kuna na Soudan bazui rebelle bagie na Congo mais to solo ina président Soudan ya Soudan de Soudan on mususu to esi yaka wede biso po batu no ba yé na mboka na biso ba ko attaquer akomi allié Mugabe déjà sali déclaration lobi que makamuso kana Congo azana d'accord OK Mugabe ayiba na Congo depuis tant Kabila le père til le faux Kabila mais a telemeli bango akomi allié na biso donc to ko zo ba pays mususu ya Zambie ba ko allié na biso pona to le kaka e ko malokola base arrière na biso pona ko attaquer bato baza na Congo quoi. Voilà donc mais to ebi que année en tout cas to éviter ba ko échapper biso api année de libération mboka na biso. Alors messager to ceux qui wana na politique ba na Zambie ko to ko ta côté religion to ebi ko dali messager o memela biso ba message ba na Zambie bonne nouvelle na ebi ke continent mokili mobimba 5 continents nyonso endimi yo na ba message surtout ba commenter na tangaka ba lobi mingi baza kolinga parce que message na yo eza différent na ba pasteur mususu ba mususu ba yaka recevoir sala boye miracle boye mais ba lobi yo yaka na message na o moko oyo ezali unique oyo ba mususu ba lobaka mote. Alors yango na lingi osunga biso message ni yango lelo oyo meme bana nzambe na côté religion pe en général. OK, avant na côté religion dans le bagi to pesa rapé rétro de la semaine na rétro de la semaine dialogue ya kamere na donc monologue ya kamere na Kodio
bapesi cour constitutionnel bakopesa cour constitutionnel le 14 septembre 2016 mpona bapublie yango ke Kabila akotika la présidente en 2020 et bakodissoudre Sénat mpe bakodissoudre nani parlement bato tout bazali na kati ya organisation ya kokota na monologue oyo nde bamisusu bakokende basénateur bamisusu bakokende député donc bakaboli gato yango ndenge wana mais kozala nul et sans effet parce que tokobengana bango nyonso tout même Kamere akomi premier ministre et ozala premier ministre peut-être il y a 2 jours 3 jours pour les 19 système na bango nyonso tout futo bengana ngo alors chef rebelle Riek Machar na batu na ye ya rebelle na ye ya Soudan Soudan du Sud baza sikoyo na kati ya Congo donc Kabila koti bango pour appiéger biso ba Congolais pour tension biso soit moto ezala côté kuna na côté ya au Zaïre au Congo donc côté ba nini kuna ya ba mboka ya Kisangani alors donc moto yazo pelisa ye moko akozika na kati parce que azolinga moto pela alors na rétro de la semaine tout le monde a dit que Kamere a joué et comme toujours Kamere a perdu donc Kamere a betaki G abima populaire abima rassembleur tout et tout mais à perdre parce que identité na ye monani donc aluka délivrance na ye sikoyo po soki sida za na ngwe bomiete bato ya Kivu oyo alobaka za mutu akote kuna bango moko nde bakoboma ye po abomisi bato ebele kuna mingi pe banda kala zaka mutu ape perde akosaka biso ke azali na opposition akosaka bango po biso toyeba ouais. Tout politicien congolais akotaki na monologue ya Kodjo Vital azali ennemi du peuple donc kala mingi te le tokobanda opération toyebi ndako na bato tout baswaki part o bakendeki na kati ya monologue oyo na ba vidéo toyebi bilongi na bango toyebi bandako na bango baza ba ennemi ya Congo alors ils ont exigé tala mabe ba politiciens congolais les mal des politiciens congolais ils ont exigé les perdièmes plus que le salaire de plusieurs fonctionnaires et agents de l'État bato yo Kodjo ye moko par semaine bazo futaye $500,000 et bateau bazakuna par mois bazo futa bango par séance bazo futa bango $2,800 par séance de jour moko $2,800 ça dit so basali ba calcul o ba kozwati c'est nani wana aussi là bazu mbongo plus que ba fonctionnaire na ba agent de l'état o ba kenda musala mikonyoso mais ba futa bango te mais bango ba kei kozwa partage alikamwana tout simplement pour ba conduire un assassin dans le pouvoir. Donc, Yamana Tolobi, au lieu de se préparer comment Kobengana Kanambe, dans l'article 64, Bango Bakei, Kovanda po Balia Gato Nakatia Manjoa. Yango Tolobi, article 64 Bandi, Mututu a commis sa Likamunaye, et comme Likamunaye. Et comme Alikamunaye, mututu akomisa likambo ya soulèvement populaire likamunaye. Ozana poto bongisa déjà mbongo pona ba parents na yo, banda koluka na communauté banani oyo ko pesa mbongo po ekoma na Kinshasa pona na organisation ya mai biloko kolia pona bato ba bima libanda ba provision ba loso ba. C'est ça. Donc l'argent votera dans la mangeoire. Moi il y a katia mangeoire wana. Mutuezo voté za mbongo ba pesi bango yango bimisa ba déclaration wana et puis biso ba congolais et là munene fallait tout ça là la paire doit tourner paire faut zongela bango alors na makamwa nzambe na ko loba ke moninga na la mutu moko nazwa appel à nzambe benganga nzambe apesanga message et nazwa formation na niveau à Kinshasa na salaki des formations école de Dieu na école de ministère il y a armée de l'Éternel. Ndenge na loba que armée de l'éternel lelo eza sous armée de l'éternel te comme année des ténèbres parce que ba sorcier nde bazo diriger mikolo goya na osala bino documentaire mobimba sur ce qui se passe na armée de l'éternel na entourage ya mokambi armée de l'éternel ndenge ba tienere pour bango tout bazana kati ya lumière parce que il est entouré de sorciers oyo bazo boma bandimi l'église ko maltraiter batu ko nyokola batu alors nazwa ki formation esprit nzambe na kati nanga makambo nazo sala ezatiki na kwiti ezali révélation
nzambe apesaki ngango abisala kosala boye mateya nyonso tu na teyaka ezali réalité oyo nzambe moto apesa ngango na teyaka yango moni bato bazosupporte nga bato basepeli na nga nazali mpe mokambi na implanté baeglise ebele na Kinshasa, na Pointe-Noire, na Paris, na Manchester awa mpe na bamboka bele nazala susu na bana mosusu oyo na format bazali na ba Sénégal, na Libreville, na ba Maroc, na Tunisie oyo nga na bimisa ba pasteur na maboko na nga na Kinshasa mpe na bana oyo na bimisa ba pasteur oyo bazokamba bato bayebi. Alors normalement Bible ezoloba soki yo moko obundi mpona mabele na yo te nzambe akoya kobunda mpona yo te. Bana Israel oyo bazali bajuif babunda mpona mabele na bango na kati ya Bible eza masolo totala masolo ya Moïse. Pourquoi Moïse azwi risque ya kokende kobeta Pharaon? Parce que Pharaon akangaki bango na bowumbu fu bakende na mboka na bango. Pourquoi Samson abeti ba Philistin? Pourquoi David abeti Goliath? Parce que Goliath ayaki na défi alobi soki bino bobeti nga biso ko benemi na bino tokombe esclave na bino, mais soki biso tobeti bino botika d'esclave na biso. Likambo toza nango na kati ya Kinshasa ngo soki Kabila aleki biso kombe esclave, mais soki toniati eloko babanga ezani likambo o muza lobaki la guerre sera longue et populaire. Guerre kozonga tina Rwanda et ba Congolais ba se venger parce que eza ba Rwandais te o biso to ba Rwanda ba petit na biso abiarimana ba yako kolela na Congo toyeda bango mais bato toyede bango na babaluki biso eza lokola mwana oyo tikeli musala soki mwana wana otikeli musala o former yo tikeli musala o pese confiance et que na simana yo alinga balola musala wana ikoma yo faut que pinir makasi et comme aye a se rebeller a changer ngo comme aye entre temps yo bimisi mbongo so instrument sali nyoso ya linga changer faut que pinir na niveau moko même makala kende abanda ko continuer ministère na makala pour écouter un peu communauté muso baloba non ceux qui m'ont appelé confiance et ça babe na ngo abi de confiance ba kangela ngo mutaki na makala yo pesi na confiance nga na décevoir yo ozana droit porter na plainte donc makala donc moi na soki asaka il faut ko pinir ye na niveau moko ameka suta bandela sute po ezaki blague alinga sakana na yo il faut ko pinir ye ndenge mona ba Rwandais o bango basali pona biso ba massacrer biso ba bomi biso faut pinir bango ndenge musa alobaki la guerre sera longue et populaire tozokota siko na période ya la guerre sera longue et populaire. Ouais, la guerre sera longue et populaire. Sera longue et populaire. Ouais, ndengo lobwana. Voilà, messager naza na question sur ba mama batunaki poto landaki vidéo oyo ya église ya Kinshasa ndenge bando batindela kibiso bazo sala ba commentaire ba protocole baza na besoin bilamba tout et puis toza na organisation ezali le bon samaritain. Le bon samaritain za oto zo sunga bato. Mama musu ya Suisse ba bengaki bazo sala babengaki nga bazosala carton na bango mais balingi bazwa précision parce que na sola kina ba musuke bokotinda ngo pa na biso te biso to kopesa bino adresse mais kokende mbala moko na Kinshasa na ba adresse na makambo surtout batati Kinshasa nde bakosala ba partage pour biso to kozwa te to zwi ba koli to bimisa so mbongo to tinda non yo biso ko tozana ba koli na biso na to so tinda donc yo moko zwa charge na yo biso to kopesa ka adresse tout parce que eza bénédiction na yo soko ko sunga pe ba mama mususu pona eklesuma po bayoka inga pe bayoka pe ba mususu pe so ba ningi pe ba sala ba ko pe ko sala na message oyo ezo ko passer international. Bon na na ONG la biso o to benyango les bons samaritains boye beza histoire ya mutu oyo ba bandi ba betaki ye ba sango ba boyi ko sunga ye ba diacre ba boyi ko sunga ye mais ennemi na ye aye kozwa ye ako meme na hôpital a soigner o bayoka na raté. Alors biso pe na les bons samaritains toza na bana oyo tozwi deux avenues na Kingasani tozwi avenue Lingomo esika toza na bandako tozwi avenue Chamataba. Alors ba avenue wana mibale e ko constituer base na biso ya Kingasani na Masina toza na avenue Kulumba na Kabamba esika l'église ezali et ko constituer ni na biso Masina après nde tokotala ndenge toko élargir yango parce que
tozali na ba terrain oyo tosombaki toza susu na Congo te il faut kotonga orphelinat po bana na nyonso baza esika moko mais tozo se limiter nanu na kopesa bana biloko kolia kopesa bakoko biloko kolia basukali bamiliki babilamba ya malili pona ilanga et puis kopesa bana bakaye po bakende classe na ba maman côté ka moi basa kopesa na ba maman musu net ba oyo baza na église onga na tika na Kinshasa na pesa ba mwa mbongo ya commerce ba débrouiller na $50 $100 aba na commerce soka mati malam soka ko italien mais to idée alors ba maman non surtout oyo balingi ko tindika ba carton na ba carton to senga bino botia ba bilamba ya malili botia ba culotte ya bana ba uniforme bokotia pe ba maître ba métrage na ba cahier ba nini ba sapato ya bana batu musu bazalite ya mabe omona zu bilamba bana oya kala oyo musu beba non batu wana baza batu pesa bango eloko ya tombola ya kitoko eloko balata mais bebite eloko nyonso balata ebebate tshela biso yango ekozala malamu alors osali carton adresse bato tout bazo senganga nazo pesa bango adresse pe coordonnateur ezali CAMS bobengi coordonnateur pe bobengi nga bopesi bino numéro ya coordonnateur tango bakoli ezo ya bango bato bakeno zwango bakena ngo na masina mpona kokabola parti mosusu bakokabola masina parti mosusu bakokabola na Kingasani après tokokota côté ya Mikondo après tokoti côté ya Tchangu tokobandana na Tchangu parce que tozaba na Tchangu tokobandana na Tchangu soki ekoli makasi nde s'étendre na Kinshasa mobimado tokobanda bongo do na bazi tobandi kokende kochite message nazaki na mwana question mosusu ezali commentaire bandeko mosusu messager pour banaibite bandimi pe bazanga position bandimi tato bakebo tato bo ka bandimi wana moko na commentaire ndeko moko alobi o église na yo osaka na bato te ozaka yo na mwasi na bana mosusu sikoyo apatie commentaire alobi okomi fier parce que okomi na bandimi monde entier par-ci par-là ya mwana oza fier sikoyo tozo comprendre te bandeko wana koyebisa bango nini bonet na ndeko alobi ke église na yo ozaka na bato te ozaka yo na mwasi na bana na yo est-ce que ça dit Josué alobi choisissez qui vous allez servir moi et ma maison nous servirons l'Éternel mais ndeko wana soka ke na Facebook nanga akomona misala na sala na église akomona ba nombre bato donc toya pona odiciter ba nombre bato te na passant na website bino ke na teya na ba stade na teya na ba croisade na zazi susu mutu akoloba ba nombre bato te nga susi na ngai ali na yene sika na kuta ata mutu moko na teye sa malamu po bible lobi sika mibale misatu basangani ye azawana donc ndeko soki po ke l'église okutika pasteur azana mwasi na bana eza lisumu te eza biblique elobi sika mibale misatu basangani yesu azawana eza bato musu basangani 1000 baba ndoki mais bato musu basangani mibale bazana bonzambe siko wapi église alors soki mutu alobi ke na komi fier po na komi na bandimi na monde entier na yebite fier yango nazo la place nini parce que bateau ba yebinga na tikala égal à moi-même naza humble pe na répondaka bango na kimia mutu no soto abenganga nanu te amzuwa secrétaire nazaka na secrétaire te soko benginga oleki direct me pananga mutu akomaka fier soka komi na ba protocole avant tambola même portable na ye na ba garde corps akomi na 10 portable 5 portable et komi po okutana na ye et komi ba il faut so appointment faut futa mbongo wana mutu akomi na orgueil ngai na uti na élévation makasi bandabo mwana zai toujours star vedette ya ba foule ya kotambola na bato minene na tika oyeba malolendo te bato bakuta bapusa pembe nanga bayebike na za orgueil te voilà tozokende na suka bandeko zupe biyano na bino mot de la fin message à suka oyo koyebisa bandeko na nyonso oyo tosoli awa bandeko ya diaspora côté religion côté politique totelema na nyonso tu wana malobi epesameli ouais côté diaspora pe côté Kinshasa ngongango oyo totelema tobenga na Kabila occasion suka toza na ngo yango nalobi batu ya poto totika ba video ya kofinga to banda ko s'organiser kotinda ba mbongo na Afrique pe ko sunga batu babima libanda je crois message à suka nazaki na ngongwana mon année semaine zoya merci vraiment on peut savoir ce message nzamba kanisela yo atondisa yo na parole tamozo fungola munoko pepe na Nzambe epambula maka ezala délivré guéri na ba o baza malade na ba bazali lié. Voilà bandeko na ngai to ke presque à la fin
toyoki message mutu na Nzambe apesi biso yango ngapeta ke mama la bino ndeko na bino mwasi oyo na représentaka bino na tranche oyo toyeka ka kosala bino mobilisation, c'est-à-dire que na temps oyo eza lisusu ta ya kolala te, eza na temps oyo esengeli tobunda na ndenge nyonso na mbongo na matériel pona ngongo ekoyinda do tolinga to parce que bato balancer biso guerre bazo continuer et puis bazo continuer bandeko na ekoma pe na moment mo bomona mutalobi eza eleki soki na kokufa una kobika nde na ngongo nde bakongole bakomi ndenge wana yango fo tosunga bango basala ba provision kosomba baloso kosomba biloko bazala nango parce que ekoyinda parce que tokondima te kaka totikala na esclavagisme yabo nazo la appel na ba mama na ngai ba mama totelema ba mama Paris ya Canada biso ba mama organisation za na boko na biso to soutenir na muke tokoza nango pona ko soutenir bandeko na biso na Kinshasa vraiment na pamboli bino to pamboli Céline na biso eza na Paris bandeko boza na esika okende te to inviter bino na Céline à Paris et puis biso moko pe na UK na Manchester oza na ndaku oza na esika okende te to sali appel na yo chaque dimanche de 15h à 17h. Vraiment Sentinelle TV1 et comme une référence pour na mutu nyonso oyo aza kolanda betela muninga lisolo panza vidéo afin que message est passé parce que ceci n'a pas ezali que message est kende mokili mobimba pour est révolutionné pour même oui que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole neni bato ba révolution soki ba yokite alors soki mutu ayoki nde ko pousser à s'élever à télém na vidéo oyo panza yango epa na bato nyonso po bazwa conscience etelema basoda na biso pe boza na kwenkwe wapi biso nyonso tout totelema afin que mboka na biso cette année ou jamais avec Jésus